Matondo bandeko balandi émission tokanisa mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bomeseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso bibi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu tomeseni koloba manaka ye ekoyaka mabota mabino na tina ya koluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo tokoliki ya bino na ngai elongo boyebi ete moindo aze kotambola na kozanga conscience yango moindo aliyaka na fulu yango moindo alataka na basouvertement ya tombola moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele ye tonda nkita talantina nesongi ya nzila mfumu kusuki ya mozala mpanda na ngola baye lisusu neleko ye po ya kokoba bongo misala ya 1921 mponini te bangunza kati na religion africaine vutuka mfumu kimbangu na tina ya bozongisi lisusu baindo na esika babongela talantina manaka na biso ebiangamaka bongo baindo bolamuka tope tokanisa tokoliki ya lelo tosepelaki bongo kosolola na cause ya mpasi ezingeli baindo mikakatano mizingeli baindo tolobi te bakongole tolobi te babrazzaville tolobi te bangole kasi tolobi baindo tokolikia ata soko tokozonga mingi na République démocratique ya Congo kasi na motu ya masolo tolingi totala na ino mikakatano mizingeli baindo eze kouta wapi tokoliki ya banso tolekaki na baetelo ya bapaya banso na nzela pe ya etando toze kolanda na nzela pe ya singa toze kolanda malako mayema aze koleka na mokili mayema aleka na mokili ata lelo makambo miyike misio de vie kasi etulke na banzila ndenge na ndenge toze kozwa mayebaki na koleka tokoliki ya lelo toze na problème ya yambo ya enseignement na mboka ya biso problème ya yambo mpe ya pasi koleka eze problème ya enseignement moindo batangisi ye nini moindo balobi na ye nini moindo akosalaka nini bati moindo bakale biteni babale nzambe alobaka mpe akoma baba alobaka banda na genèse asukisaki koloba na apocalypse esika akoma baba kasi bango moko balobi akobongwanaka te aze lolenge moko lobi lelo mpe libela na libela me nzambe wana azalaka koloba asolola na Abraham abunda na Jacob na batisimo ya Yesu mapate fumbwamaka alobaka kaka nsima ya apocalypse nde akomi baba toyebi te soko tokotuna motuna na koleka abongwani to abongwani te moto azalaki koloba lelo atiki koloba abongwani to abongwani te balobi na ntango ya kala ezalaki ndenge ndeko ndombele oze koloba kaka makambo boye libulu efungwami mabele emeli yo me lelo nzambe achangea bakoma nzambe ya grâce abongwani to abongwani te et alors adage to verset yeze koloba il ne change pas, il est le même hier aujourd'hui éternellement po nini bakati yango te na biblia po ezeli lisusu koservi na eloko te mpo ya bato bakei na etelo science esuki na maye UNESCO akoma to maye UNESCO avota bato batanga
Oyo Descartes aloba etikali bongo. Oyo Hippocrate alobaka etikali ndenge wana. Socrate alobaka etikali ndenge wana. Ya Pythagore etikali ndenge wana. De milieu des années suivantes, ezene loko bakisama te. Quel que soit la réalité au mokileze kopesa. Wana na zekoloba na eteni ya baindo bien sûr. Lelo toze komona lokola la science n'est pas africaine. Yango bajoni moindo batindiki na eteni ya sagesse. Mpokolo komona nini koloba kinzoti ya mabala kopelisa moto zekubeta masapo kokata bakofuya mabala wana sika batindikeli moindo na sagesse tanga oyo mondele alingaki moindo atanga metomeka moke kofandisa makanisi elongo soko mondele alingaka moto moindo te soko mondele nde esclavagiza ateka lokwa nkoni akobetela obo sembo ya kozala na yo point d'interrogation tokolikia te po atangisi na etelo yo utaka na makako aignoro que moindo nde être parfait mwasi ya liboso ya moindo baviolaka na mondele ya mibuma po mondele azalaki considéré lokwa nayebi te soko nyama moko nayebi te na degré ya zei mosusu mabongoli masolo te na 17e siècle mindele bazali koliana na 17e siècle mindele bazali koliana me babongoli lisolo babi bakutaki yo bolumbu bakutaki yo cannibale e bakutaki yo sauvage bango nde bacivilize yo na tango bato bazalaki kobomba naino mwa mayele eze tango bazalaki kondima pe maye mosusu ya moyindo yango bandimaki moke Afrique berceau de l'humanité kolala kolamuka tango bato azododo bakomi bapousse yo homme intellectuel yo moko ya komi finga lelo débat makasi tozalaka na ngwawa eze na bato batangi mingi baze ko considérer biso kwa bato maboma mpo ya ye faut recopier oyo mondele alobaki bankoko balataka écorce d'arbre moto répété yango lelo élite intellectuelle moto oyo bapesi ebele ya valeur moto oyo alati bakazaka ati cravate tango ze koloba ati monoko kwa moto ze koyoka solo ya sud mpo ya yo ze moindre alors totuni sans enseignement ya mondele moindo akeli moindo asali kolamuka ya Amerike kotongama ya Amerike kokenda ya baesclave lelo tokendaka na bamise toze komona ofourno esika kani bankoko babiso balambaka ebende epai kani bankoko na biso balambaka or balambaka cuivre sans enseignement ya mondele meto mituna lelo avec enseignement ya mondele lelo moindo akeli nini moindo ayebi kosala nini un bon à rien moindo un bon à rien nini ya kosalaka toze na IBTP oyo baze kotanga bâtiment travaux publics et makambo nyonso matali construction
mettre en delay 1 kilomètre. Bayebi ko salate. Mpo ya bango, rez-de-chaussée premier niveau à Souki. Sokoto commune à 4-5 niveaux, intervention architecte, ya mondele foyer. Lelo administration, yamboka ya biso eze géré na élite intellectuelle. Bato ba excellent. Bato ba distingué na ba université. Mais total ba faillite. Total ba faille. Total ba dérapage. Mondele epai na ye bino bato kozena mikili ya poto boyebi yango koleka ngai boyebi ke ti de pa ya mondele est obligatoire ti na 15 ans boyebi malamu eloko eze kosala bokasi ya baloposo mosusu eze domaine technique me bakumbi biso bayindo na mokili ya makanisi na lolendo ya kotanga mikanda ya kotanga bapapier pour plus tard bakole yo niveau yi ozo ko mérite te collation de grade académique bakole yo ya kokole mais pas ina bango mingi ba formation bato fu basala na mosala nde kokele koyaka na mosala nde bokase koyaka na mosala nde développement ekoyaka oyo eze contraire epai ya bayindo oyo eze contraire epai ya bayindo Mbuta Lumumba alobaki yango histoire ya Congo masolo ya Congo ekokomama bena bana ya Congo me moto abomaki tata na yo moto abomaki mama na yo akobetela yo bosembo ya likambo ndenge elekaki maze kobanga vengeance aze kobanga justice akodevie yo. Et quand la raison est perdue, tout est perdu. On ne construit rien de bon dans une fondation mal assurée. Fondation basée sur Pesa Baïndo. Et c'est pour désorienter Baïndo. Bato toze ko tunate biso ba Congo. Biso Baïndo toze ko tunate. Nini ko sala kamindele ba koki bazala zomi. Bati objectif moko biso Baïndo kili kili. Soko bo bandili kambolelo. Lobi mosika ebebani bobebani pe bopanzani nini ekosaleka moyindo ata na mboka yonso ya zwani akoinvestir na bozoba ke na mayele lelo bato yonso bakokumisaka bato ya bango ya ntina bato yonso tolobi bakokumisaka bato na bango ya ntina botala ba français soko bakomi na période ba soda na bango bakufaka na deuxième guerre mondiale botala ba honneur et pas ina biso c'est le contraire tozena bayi bakufa po ya bayindo lelo kotanga kutu te matondo lelo kombo ya mfumu kimbango komi kozwa esika nango ate un peu de vie po balingi babimisa ye mwana etinda ya Yezu pasikaka nde yango wana me matondo po lobi eleki kombo ya mfumu kimbango na bapasteur bazali kotsola kozomela yango na baetonga na bango kasi lelo eza eloko mosusu po nini moto moyindo amituni te ata na nzembo ya tata na biso Verkiske Monga na mateta nkisi ya mindele biso tondimaka nkisi ya bayindo bango bandimaka te mpo nini bayindo ofandi nano ata na tongo toluki mindule wana ya papa na biso Kya Monga na mateta obeti mindule wana epesa yo soko matière à réflexion basantu yonso mindele zabolonde moto moyindo ezalaki mituna ezalaki ba sujet ye ba intellectuel il fallait ba fandisa
baye bango ba succéder ba meka ko analyser ba meka ko traiter mpo nini maye yonso biso esengelaki totanga oyo eleke pai na bango na histoire ya mboka na biso oyo bango bakomi yango fumuki mbango azete na histoire nzoka 1921 ezalaki événement batangisi bato kokota ya Rwanzinga ya Diego Kao au wako ya Rwanzinga ku esukeli wana bongo bataille d'Ambwila 1665 etumba ya vita nkanga batangisi bato Jeanne d'Arc yaki mpa vita basote ebe intellectuel lelo oyo paze koloba totangi te histoire ya mboka na biso matindi mwana na ye akenda kaka na esika nzila oyo ye atangi atamboleli abungi yango atindi mwana akenda mponi Boxilier pourquoi Mondela peseli biso yango nzila te Mondela komaki yaki mpa vita te lelo bana na biso bakoki batanga ngo te na etele Soudan ekabwani na miso ya biso Soudan biso toyebaki yango eza mboka moko lelo raison nini bapesi Soudan ekabwanaki po elekaki monene point d'interrogation mais na etele bana batangi te cause po biso toyebi yango eze makambo esalami na mabele na biso charte de l'impérialisme mpo nini bana batanga ngo netelo te charte de l'impérialisme ke ba imposa ka ba dirigeant yonso ya Afrique batia misolo na bango na ba banque na bango ya mindele po nini bana na biso batanga yango te po nini totanga te bana na biso batanga te Thomas Sankara mais tozena ba documentaire oyo mondele sima ya konyokola baindo a réaliser mpo nini bana baindo batangaka te na etelo ndenge mondele azalaki kotumba bankoko babiso mpo nini te po bakopermettre yango te mpo mondele alingaki moyindo azala auxiliaire moyindo azala sima lelo sans mondele tokoki kosala nzoka nde bapesi bato retard bato batangi ndenge ya kolinga bamboka na bango te surtout biso baindo bana na bino bazali na mikili ya poto deja bazali kotangisa bango biso baye tozi awa na mabele ya Afrika bazali bafiture binemi na bino po bakombataka mentale na bino na yebi ndeko moko aje kuna na mikili ya malili mwana na ya mobali ya balaki mwana na ya mobali moindo congolais ya balaki française moko bomo mesano ko abingi pe ya baninga tokenda bongo kokabola mwesengo mwana ya moninga na bino abali mwana yaze ko tuna tata na epo nini bino banoro bozaka trop impoli est-ce que c'est fait na yo ukenda kubengela ngai mbele ya bato ya baninga na ba negre eze baka isolé mais tokoki kolekisa yango inaperçu te bana na bino boze ko contrôler bango te baze ko tangisa bango na kozanga kozala na bango science sans conscience bana wana lelo bayebi ete mondele akuta yo bulumbu akuta yo sauvage ayebi ke uta la nuit de temps mondele ndazala civilisé bongo ba intellectuel na biso bosali nini po bo combattre fléau wana lelo tozena na moto mobimba défendaki science Cheikh Anta Diop
école nini institut nini supérieur batia Cheikh Anta Diop lokola modèle à suivre te bato bakotanga nde Socrate bato bakotanga nde Descartes mibale biasato ye baze ko défendre boyindo nde bakotanga Cheikh Anta Diop e okokamwa mpe moto aze kotanga Cheikh Anta Diop mwana na ye na etelo aze kotanga Socrate aze kokoba kotanga Descartes. Science sans conscience. Bato balingi lisusu kiboyindo te akalinga suki enseignement mondela pesaki atia ambi enseignement mondela pesaki lelo kabelo suki ya moto akufi to ya moto asali offrande sacrifice alongoli mokuya ndenge biso tozalaki komona me bayebaki ezalaki kolongola mokuya lelo bato moko bakei kolongola mokuya na bango bakei kosala bambeka na bango suki wana basanoleli yango bati soko elastike na kati kabelo mpe yo ozali kolinga kabelo yeze na bamaki ya basili enseignement yonso ya moyindo eze mabe poso na yo mabe suki na yo krepi mabe manzaka na yo mabe yonso epai na yo mabe enseignement bongo komona mboka na yo malamu te yango baintellectuele bazali kozwa mandoki yango baintellectuele bazali kozwa mandoki mpo basala barebellion mpo bazongisa matondo na mondele mpo nani abénéficie na bomengo mindele bato yonso ye basala barebellion premier bénéficiaire nango sokolo poso pembe te mais est-ce que badirigeant africain mpe bakoki basangisa misolo baparene belge moko asala rébellion na belgique atake mboka na ye te eze makambo soko tali bato babi français bakorigole regarde moi ce petit mais eze makambo soko moto akomi kolala nango mpe kolamuka nango na makanisi ekofungola boyebi mpe bwanya ya bato etelo ya mondele esali nini nini ezali kosala bayeba distinga na etelo na ye bafayiri bisika yonso bakotia bango bisika yonso bakotia bango moto ayebi kosala malonga azete azala PDG azali koganye mbongo koleka bato yonso bazali na société mazali komela bango salaire facilement corruptible azala ministre moto aye kosala mosala na secteur na ye ifali akanyaka intellectuel basala baeglise mpo baeglise lelo baye bazali kosala yango mpe baintellectuel baegoïste mais ce que tokoki kofandisa makanisi te tososola ete etamboleli mayeba kotisi biso na motu yango nde elongobani te ezali kosala biso tozala mosika ya réalité enseignement esengi ebale na ntango yebo komi na mayema zingeli bino biso makambo makomeli biso ezali mosusu référence mikanda bana etelo bazali kotanga te lelo date ya 1700 bato ya mayele epai ya bayindo bazalaki te tozali na histoire te epai na biso tokoki tobetela bana na biso kaka mondele akomaki yango histoire me bana fo bayeba awa na la cité bazalaki kobeta bibembe ya bayindo fungo mpo futaki pako te wana mondele oko akomi yango te bana mpe lelo bayebi te yango tozali kolonse appel na bome politique congolais mpe africain bino bayeboko kaka nkota ye bo interprete na mboka ye ya biso tozali awa République démocratique ya Congo bolongola nano casquette wana majorité opposition wana ezali politique ya divisé premier régner bomituna po bino nyonso bozali kokima boyebi ke tokotuna bino
te biso to sala kite pour majorité moto alinga kita biso majorité to sala kite pour opposition te sika tolobi bwanya ya bankoko yei ndako moko te ekotonga makana etumba ndako yonso tata na mama bakobundaka tongo milipo pokwa ekozalaka kimia te ekozalaka pene eloko ya malonga te bakela bino ba opposant po bomonaka kaka bambeba bokotikala kosepela na eloko moko te kosalema na majorité endenge moko majorité akondima likanisi moko te ekouta na opposition tozalaki awa code minier ezalaki soko na 3%, lelo ekomi na 10%. Namoni tata na seconde opposant moko abeta maboko. Na lwalaba bankoko na biso batikaka mayele ya kosala ebende cuivre or oyo ebungaka na makanisi ya bato. Chef de l'État uti kuna afandi na kite na premier ministre balambeli ye cuivre. Interpellé batote. Namoni esika te opposition beta maboko. Amona ete to juili susu nzela ya kolamba maekobimaka na sia mabele na biso. Yango esali bokasi ya bamboka yonso. Te. Wana te machine à voler. Wana te bato babima na nzela le 29. Wana te bato baboyikote ba élection. Tokoliki ya mondela sakeni na baindo mingi. Mondela sakani na baindo mingi. Toto mayele. Bosuki sanzambe te aloba na Genèse akoma baba na Apocalypse. Bosuki sabwanya pe mayele te na ba Socrate na ba Descartes. Te génération na génération bana basé kobota makolandela bileko ba jeuni basé wana ba savant basé tata mokelaze ko tinda bato milimo kolandela lisenga pe posa ya bato. Biso tobi ko considérer ya biso te. Torobaki yango na manaka eleki bana boni bakeli soro na bango. Nani akanisi bango? Moto kokanisa bango azete. Moto kolanda pe soro na bango azete. Mpo nini po baze baindo. L'intelligence n'est pas l'homme noir. La science n'est pas africaine. Bako accepter science libanda. Bako accepter mayele libanda. Yango batie unité de mesure et intelligence le français. Moto azeko s'exprimer en français, il est intelligent. Il est capable. C'est lui un homme de confiance. Moto yebi koloba français. Na biso baye yetuebi ata koloba momo côté na français inutile. Nani akotia yoka. Nani azena posa na yo. Nani akolanda émission na yo. Nani akopartager, nani akosabonner na chaîne yo ye. Lokolo koloba kalingala. Vous êtes moins homme. Yango toze ko interpeller na bino bande ko yebozwa kan tango ya kolanda. Kozala moindo ze tumbute. Kasi moindo nde homme sacré. Botala ba mode de vie te. Basokola ka tata na mama bolumbu na piscine. Po bauti na bango na bolumbu. Bango nde bauti na bolumbu. Bazalaka na sushi ya bato te. Yango bandimaka kubwaka ba virus na mabele na oya efelika. Soko ba extermina ba enka. Bongo yo moindo nanya koyoka o mawa. Interpeller biso na bino. Tokanisa bisika toze. Po nini moindo atatangi ba etelo. Moibeze ko silate. Kindo kimotema mabeze ko silate. Lokoso eze ko silate. Egoïsme eze ko silate. Ingeta fondation eze mabe. Po bakotonga kaloko ya malonga te likolo ya fondation o efandi malamu te. On ne construit rien de bon dans une fondation mal assurée. Moindo azena fondation ya mabe bakotongeloko ya malonga te likolo na esimba petelema. Etandeze ngonga busufuto kabwana mpo ya mokolo mwalelo. Tolobi kimia mfumu kimbango balongo pe bankoko ezala na bino tokutani na manaka isusu matondo mingi.